sangai. C'est le mot qu'il fallait que na bomba, on me c'est qui secret. Nakoki jamais ko bombelo ko bongo ko fra ku fait qu'il wa somo. A tout ça on a beaucoup de ngai. Oya moki. Famille na ba ngai pour na bino. No, parce que je suis quand non, attends, Nzambe na likolo, alimisa bino te. Omoni Nzambe afuti bino. Omoni. Etikali yo. Osolo. Nasali bino nini. Yebisanga. Mais que peut expliquer ngai. Na yeba parce que ngamo conscience na ngai lo biangelo côté. Nasali. Futa. Tu dois payer ça. Hein? Se refoutir en thé. Holanda non a salamé. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'est bien oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman na ngaye, oh yango yo la voix du peuple. Avec Vincent Chilouise, ils allaient dans la émission de la presse. Salut, bienvenue, chers amis téléspectateurs, dans votre show Vérité en face, dans la chaîne Abisso, La Voix du Peuple, une émission d'évangélisation, une émission de réconciliation, une émission Lelo, et ça vous ça va tourner droit chemin, émission de sa sagesse, de sa intelligence, ça va mener dans le temps de sa vie. Nous sommes très reconnaissants, dans le monde sur Oyo. Vous allez continuer pour ça l'émission confiance. Vous allez continuer toujours pour les différents épisodes de la bino dans les réseaux sociaux. Depuis que vous avez le programme Nabiso, vous-même vous avez senti que on essaye vraiment de rendre disponible. Pourquoi? Parce que nous avons que tous les rabaka et les 2 mois qui 2 mois et demi qui ont publié sur Sté pendant qu'on était en train de monter les studios. On s'est préparé aussi pour que l'être relancé. Vous allez vraiment dans l'épisode Asika. Là, nous sommes une fois de plus reconnaissant na bandeko nyonso oyo bazo cliquer na like bazo liker bazo cliquer na j'aime et na moni commentaire à mutumoko lelo tango émission zo leka alobi comment je vois 900 personnes bazo la émission en direct mais nazo mona moins de pas plus de 200 likes. Chers amis téléspectateurs, soutenons cette émission. Je pense que ils sont telle émission to lingango. Et Naïb Sarabino toujours et le roman encore une meilleure façon de soutenir le programme Oyo. Ils ont cliqué dans la j'aime. Je ne comprends pas pourquoi une émission qui doit faire 20 000 vues dans la journée, mais je me retrouve avec 900 likes. Je me dis, est-ce que c'est une émission, cliquer dans j'aime ou comme alors que je reçois des appels de messages, beaucoup de gens même me disent que Vincent, on te préfère la vérité en face qu'il y a une émission culturelle. Alors, prouvez-moi vraiment que vous aimez cette émission. N'importe l'émission avant de continuer en haut. Cliquez-les dans la j'aime, partagez-les dans la page Facebook, dans les commentaires. C'est la meilleure façon tu peux soutenir ces programmes vérité en face. Sinon, pour le voir au Talabiso, na Kinshasa et puis na Brazzaville, na la télévision. Nous sommes tous les lundis à partir de 21h na couleur télévision. Le vendredi, na 8h et puis le dimanche, na 13h. Les horaires ya bandeko baza na Kinshasa na Brazzaville baza na mwa makokite ya kokota na kosomba mwa méga pour na kotala ngo na niveau YouTube et to mutu baza na niveau YouTube mais il veut suivre aussi na niveau de télévision dans le programme la bino yango wana oto tcheli bino. Sinon on se retrouve juste après élément au poto banda émission na biso. Merci. Bonne nouvelle pour la bandeko nyonso bokozwa libaku ya kitoko ya kokutana na élément oyo ndeko na bino Vincent na kosala bino. Bonne nouvelle ezani neza masolo ya vie. Awa bozomona nazala makadam oyo yo yango ne memaka biso ti na Maluku centre.
et même à Maluku centre, c'est-à-dire bifurcation, il y a boulevard Lumumba, oyo nzela mosusu eke mbaka na ti banzela banundu oyo ne memaka biso ntina Maluku centre. Lisolo ezali espace oyo bomoni eza na nsima na nga oyo ezali bongo concession bazokata mapangu 20 sur 20 oyo ezali opportunité kitoko mpona bino. Pourquoi? Parce que mapangu mingi toya kosombaka awa na bamaluba kote ya Maluku awa ezaka mingi fo okota na mutuka okoti na kati mais oyo eza opportunité kitoko ezaki nde botomona mituka ezoleka awa. Donc concession na biso ebandi kaka na makadam oyo tokokatisa na dari mpo tomona yango bien, c'est-à-dire concession na biso ebandi na makadam oyo. Donc nde toza awa ebandi awa tokitango tina sekuna meko kitango sekuna ya sango kitoko nango eza ke toza peka na makadam. Donc toza eza arc, donc arc nyonso wana epesi etali makadam ekiti sikoyo ti na seboye 20 sur 20, $4,500 américains. $4,500 américains ozwi lopango na yo 20 sur 20. Bandeko mingi bakoma koloba ngala osoma lopango na Maluku na renovana na Maluku te. Botala erreur bosalaka. Lelo investissement eleki mabele ezate partout dans le monde. Muto akosoma lopango na ye $4,500 awa. 1 heure du temps ou 2 heures du temps après, soit le gars teka yango oteka sous 4,500 te. Alors que mbongo yo bomi na banque, soko 25 ozaki 4,500, sur les compte courant, après une année au tango ekomi peut-être $1,000. Sur les compte épargne, peut-être babakiselo $10. Mais awa, car à 1 heure ou 2 heures du temps pour sombi, malamoko bénéfice ekomi yo parce que ils appellent à cadre investissement. Donc, pour na bandeko bazana na posa kotonga bandaku na bango ya ba rêve na bango. Parce que les gens qui chassent les enfants, pourquoi pas kotonga ndaku ya rêve na yo nengo lingara lupango ezala? Pourquoi pas oboma mbongo na yo na mabele parce que bilobi nini kozalate? Et surtout que les espaces mo déjà développé bandeko mingi bazala bandaku awa basi batonga courant mai makambu tout eza kitoko makasi. Donc awa tozali pour na ba contact nyonso bureau na biso ezali bongo na commune ya Lingwala na avenue Kalembelembe numéro 256. Botunika la flat hotel Tenazia, donc ils sont non loin il y a commune, il y a maison communale ya Lingwala. Donc boye wana bokuta bandeko bazala pour repesa bino be explication lisusu bolingi to bo bengi biso na nzela ya téléphone na ba numéro o boni to tili bino na se. Visite ezali bongo chaque dimanche na charge na biso bis ezali wana pour na boya ko faire visiter bino esika na bino. Ndeko welela parce que awa tozaka na 229 parcelles ya Pamba. Donc 229 parcelles à Pamba neza awa na kati ya concession oyo eza opportunité pour nous parce que oza tout près ya makadam. Donc makadam ozomona oyo soko continuer tout droit au keti na Malukuville. Donc toza Malukuville eza mwa musika na sika biso tozali. Welela ndeko siko zali na poto partout même na Kinshasa awa yaka kosomba mabele na yo tonga ndaku na ya rêve to yako bomba mbongo na yo na nzela mabele po lobi yo ka ndeko bénéficier. Donc pour plus de contact na lobi benga biso to boya na bureau na biso. Merci. Un élément très important, la ngana bakisela bino ezali ke ba mapangu nyonso eza awa eza déjà ba parcelle cadastrée. C'est-à-dire au sombi lupangu na yo malamoko na kati ya contrat ba dosela yo oza dans numéro na yo ya cadastre o kene déjà kolandela makambo na yo. Donc ezate ko sombi lupangu obani suko lugo ba ndenge nini kolandela non. Donc ba parcelle tout eza tous les 229 parcelles eza na ba numéro nango déjà. Donc venez acheter vos parcelles pour construire vos maisons de rêve ou pour investir, pour que plus tard, Ebotelayo va bénéficier à Malam. Nous sommes ici, la voix du peuple, cadeau de Libino Yango pour l'année 2023. Merci.
Investir dans l'immobilier, chers amis téléspectateurs, est la meilleure façon de épargner mon. Pour épargner mon, on a un coup, sur les acquis $1000, les acquis $500, et tu as 1500. Mais ce qu'on épargne mon, on a belé, c'est-à-dire que chaque jour, aux la mukamo, on a eu, ils ont se multiplier. C'est pourquoi, Bicho, la voix du peuple, au-delà de représenter nos missions, tant que une opportunité à quitter les alliés, tu as un pour représenter bino opportunité à moi donc qui acheter vos terrains 20 sur 20 dès dans le émission. Vous contactez sur vos biens numéro à besoin tout vous contactez numéro Vincent, je veux vraiment vous orienter. Bon ça le roi déjà va soumis 4 3 2 moko et je vous avais dit qu'il y a que 229 parcelles. Déjà là il y a des gens qui ont déjà acheté et j'encourage bandeko bazana ko hésiter. Il y a qu'à investir dans ma belé, ils ont une meilleure façon de épargner. Mon vélo Kinshasa, ils ont fait maman. Et Bandegomi, bah retourne pour la référence. Ils allaient 10 minutes avant la zone économique. Donc, avant comme la zone économique, on va dire ça, l'industrie, la compagnie, il y a belé, bah ça là, on a déjà, mais ça déjà ça, man alors biso, site na biso, ils allaient 10 minutes avant comme la zone économique. On a sur outil boulevard Lumumba, aux unes et là, aux autres qui est maluku. Donc, vous comme 10 minutes avant la zone économique, on a surtout que n'engé bazo tungango lobby place wana vous allez vraiment solliciter alors boyamba on peut bateau dans la poste la maison des rêves d'abord madame on a arrivé à la vie et avec $4500 grosso modo déjà le pas on a eu terrain en plutôt chers amis téléspectateurs au-delà de ça toyé awa pona ko solo la situation mo toza nango on se moque pas de Dieu, tout ce qu'un homme aura sémé à moissonner en haut. Et je l'ai toujours dit, la vie, d'abord il faut se contenter aux anangos, et puis ami balé qu'on conspirera ma bête pour la moutou. C'est si quand on va conspirer ma bête ça la moutou, longa kima, longa wana. Et si quand on ma bezo lingé ça ma longa wana, vous allez place où on va conspirer te ça la moutou ma bête, parce que tous en a juge, ou à l'équipe a juge nion sur la moukili, ou à zani moukili oyo. Oyo a foutara mutu na oyo azosala la vie na ye. Donc il faut faire attention à la vie, surtout l'orphelin. Surtout ceux qui sont orphelins. Dieu nous dit qu'il est le père des orphelins. Donc il faut faire très attention. L'orphelin a un traitement particulier à réserver la baron parce qu'il n'a pas la baron. Donc il faut faire très attention pour conspirer le mal contre son prochain. Ils ont le mabé makasi. Donc si vous avez un likamo le ngo sala likanismo bando il a osala mutu mabé ça arrive que mutasa ego likamo bo epesio tellement kano lobi ah ya romona ya komona tant ozo ba ya romona yo pour romona parce que nyoso tolonaka to buka wango ya romona osali mabé ausibir mabé na mais yeba ke yo pe okotisiper ya yo mabé mo bo yo pe faut futa d'une manière d'une autre. C'est pourquoi tout ça la ramini bola mon avis pour que lobby bola me futa biso. Elle s'appelle Ciara, azali congolaise avant na Kinshasa na mboka na biso. Elle nous a contacté parce qu'il a autour perdre grand frère naï. Grand frère naï a couffé un accident, a couffé sur place. Et ça lui passe dans la famille, et ça lui passe dans l'entourage. Mais Ciara s'est décidé de venir avouer quelque chose parce qu'elle a peur. Il y a les camous sous ce qu'on mêlé après il y a grand frère naï. Tu sais ce qui se passe. Merci. Gambela na internet. Déjà le nom est exhibition sur Gambela na internet, c'est-à-dire les ali bongo boutique oyo bandeko ndeko na biso za awa na Kinshasa avant d'être disponible pour na bino bandeko boza na poto mingi to ebine ezalaka oza na posa ya kosala provision pour na ndeko na yo pour na famille na yo pour na ndeko moko talaki na télévision monika to passer ba mois difficile mo apporter assistance pour na orphelinat moko pour na homme de vie moko oza na besoin bakende tikela bango biloko ya kolia Gambela na internet eye pour na yango donc bobenga bango bobenga na plus 243 99 75 56 493. Je répète, plus 243 99 75 56 493.
la science a besoin de l'eau coma au bengi bango au sola dans les bons, c'est-à-dire bah assurer l'eau non biloko au sombi et puis bah assurer l'eau biloko de place où le somme matière kende donc nous ça la donne orphelinat nous ça la donne homme de veillard la bloc olia bah l'osso bah semoule bah huile tout ce que vous voulez bah miliki en tout cas bengi bango car na numéro na PC et ça le cabo sérieux celui Vincent Lobby c'est que rassurez-vous que bah mes appels correct je pense à les jours qui viennent tu as nos pays sport na bango ba no le tout moment donc même ça na gamela na internet au sombi biloko na oza la poto tindika mbongo na yo et biloko na comme après maman leki biloko na qui n'est pas tata moi c'est qui n'est pas maman pas papa la biso to pas maman la biso to qui est na orphelinat to qui est na homme de veillard moko ou bien gamela na internet bon maman la moi si mon na téléphone ou à expliquer bino nini na rosala pour que bloquer comment souci ezali bobengi Vincent pour na détail mususu par rapport à l'Ikamongo, Tobeni Gambela na internet. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous allons toujours Gambela na internet donc pour na koyede bino bandeko baza na posa pour soutenir bandeko baza na kine na côté biloko rolia ba produits alimentaires divers pour contacter bango en tout cas ils sont disposés à vous rendre bino service wana ko rotika biloko et puis vous allez accompagner na image mais image publiée mais image au ba rotina de pour mona nini baye kotika biloko esika otini bango awa na Kinshasa kaka je souligne parce que ba benga ba bika duso bazo benga bango pour batina biloko na ba province na kaka awa na kinde bazo sala ma kambwana. Voilà. Bonjour Sierra. Bonjour Papa Vincent. To sepe ko yamba yo na émission na biso et puis to encourager yo na démarche ozo sala délivrance et bandara na confession. Il faut confesser, se repentir et puis ne changer. Zala Makasi, nous allons vous soutenir pour que les lots yobimano na likambo yozomo na kezola tayo. To yambi on a vérité en face, to eba problème nos années. Oui, Papa Vincent, on a un problème na bomba na mtema et dérange ngai. Attaque naza mwasi un jour na kubala na kozana ndako nanga eloko oyo olingi ekomela ote kolinga pe to sala ngona muninga naza kana na confrère nangai confrère nanga tokufa ça fait déjà 2 mois atokufa na accident confrère nanga balaki abali na mwasi ne basali bane me baboti te mwasi na ye aza héritière batikela ye lupango moko et pas ba parents na ye ba parents tout bakufa et alors ngai na banda bande pas grand frère nanga banda selanga nyo attaque grand frère et quoi arrivé un jour grand frère nanga ebisinga que non Sierra na bota libanda nga mo pe na zaiki surpris attaque grand frère nanga na bombaki et abota bala mi balé libanda en dehors à mariage. Et quoi arrivé à l'obinanga kino ndenge azovanda musika na bana na ye et simbate vu qu'elle linga bana na ye il faut vendre pembeni na bana na ye lupango moko asokipa na bango bien mon frère nangai atikala kosomba lupango te lupango ezalaki ya mwasi ndazo mobali na ye avanda belle sœur nanga kombone Rose et alors Papa Vincent. Et alors, on doit vivre à Kabongo. Excusez-moi. Bonjour, un grand frère d'Akumoko. Grand frère, na moi si nanda babotité. Oui. Babota kité. Babotité, mais il y a boti libanda. Moi si nanda ou pas yébité kabota libanda. C'est que grand frère a eu ça qui a lobby que azoko ka susute, ko vana musika na bana nambala na ye. Il faut azala na le pont moko bana na bana na ye. Et alors grand frère a kosaki le moment commençant je moko a kosaki pas moi si na yeke azala kana sida. Mais en réalité ana sida te. A kosaki azala na sida. Oui. C'est-à-dire vérité ne saka ngamo na yebaki na ye. C'est que a yeli moi si lisolo kaza na sida. Oui. Ayeli moi si lisolo ki azana sida il pe ba kisi bata sida ba milaka. Et moi c'est un moni bongo c'est que yepe azana te na sida. Ba komi komela ba kisi na bango mibale.
ça même attendre ça c'est examen vu que n'imbe que no ba pema na mbali na ye aza na maladie c'est que ye pas aza na maladie et quoi arriver ba vivre ka grand frère comme ça ba démarche de nyonga kozwa le pangu wana akomisango ya ye. C'est-à-dire moi c'est à mobali assimilé que bazana ba sida ye na mwasi na ye ayele na bakisa ba nomela bit ezaki nini bit ezalaki keno azwa lopango ya mwasi wana akende nango en fait azwa lopango ya mwasi wana bakoma kovanda na bala na ye esika moko donc bit ezalaki baboma mwasi boboma babo pas yo boma mais aboma eliminer mwasi na ye na banini na bakisi wana wa bana kopesa ye metango abanda komela bakisi so ekomi kosala bien te ndenge abanda kolela na se ya pongi nde akoyeba ndenge akolimine mais wana siko na yebi te siko akolimine na façon nini tango bakoma komela yango papa Vincent et quoi arriver que non mbala kinda msande pa kinda msala ka bi mwasi patikala na ndako mwasi wana nzamba limbisa ngai alimbisa ngi sika za papa Vincent yona lingaki azala awa na lobongo na misu nae asali ye mabe de yo po yeba ilikama oba ya kosi mwasi aza na sida po ba éliminer na yeba ki kon frère nanga na bombi secret parce que na yebi ke ye mtasela nga tout a promettant bloc belé que na bomba secret makambo na mwasi na yeba te ni mutayeba et quoi arrivé bon frère ndakinda musala bongo avec yo sala accident yango na yeki oloba ne bandela ki na sala ki accident kufa ki na perdre ça fait 2 mois avec yo sala accident a kufi donc ndeto oloba boye liwa moko ya brisque na ndeto oloba boye asa ya kufa déjà bukundi ye pe déjà ndaki na kokite sigo mwasi ne anda botisiko ayebi te que azani maladie te ayebi ke no aza na maladie ye muka miyebi te ke aza na maladie te ye ayebi ka ke na milaka bakisi bongo mpe nde tokufa bongo aza ka na maladie mais vérité nga kam na yebaki yango papa Vincent yango moni na ye na vérité en face vi ke bosunga bato bosunga ngai na yebisi vérité papa Vincent nakoka lisu te yaya akufi liwa brisque namoni kanda akufi bongo ndeti nga mpe na okufa semine yo alobele vérité nakoki te momo sa natikala osalanga mabe moko te papa Vincent et jusque là ayebi pe mambo ya bana wana mobile na ti mobile malgré bokundi ti siko segezaka secret na siko la ligne na comprendre procédure na ye ndenge ezalaki parce que nayebi que banti rétroviro wana ezalaka so moto azomela yango et que a ressenti juste effet secondaire ndenge ezalaka tout ça parce que ezalaki nini na idée na ezalaki nini so alobiki aza na sida ni travailler moral na ye mutu tout ça toneni azalaki na posa keno ntongo mwasi abanda omela yango bashok wana bapense wana pensa keno aza na sida eboma ye soki ki akufi bongo te ye moko akosala eloko nini ekoboma selo ye nde ayebisaki na papa parceke nga bongo na garde ka secret alingaki ye te balingaki ye bavandaki basali bane siko motivation ezalaka mpo azwaka mpo bana na ye bayalupangu wana parceke ye na bana na ye bavanda na mwasi wana mpe bazokoba ndoko continue kaka oui bande kocontinue mwasi wana mpe ayebaki plan mobile azosala wana nde nayebi te so ayebaki et là tu te sens prête ya koavouer belle sœur na yo vérité que aza ne maladie te je suis prête nalongo na lisumu papa Vincent nakoka so bomba te siko ye ayebi kaka aza sida c'est-à-dire asala examen te kaka ni mobali ayelaki ye résultat te vi ke mobali ayelaki ye résultat ayebi ke non nde eza beye mpe aza nango yango okomaki bakoma ekomela bakisi bango mibale ezali lokwa secret na bango mibale Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que notre sœur Aza tellement bref et précis. C'est grâce à elle que nous avons pu entrer en contact avec sœur Naye. Elle est derrière nos murs. Tout côté pour que tout évolue l'émission. Merci. Voilà, nous sommes de retour dans
plateau Nabiso, chers amis téléspectateurs, concernant situation de Tozanango, il y a beaucoup de gens qui, jusqu'aujourd'hui, vivent dans l'ignorance. Il y a les Kambango, mais je pense qu'après, j'aurai peut-être 2 ou 3 minutes à Robaksa, moi conseil par rapport à la situation où solo la lelo. Mais là, nous voulons d'abord nous concentrer dans le problème de Tozanango. Nous sommes devant Neronabiso et moi aussi, Rose, qui est surpris à se retrouver Awa, mais connaissant cette émission, elle s'est dit que Azana Posa pas yeba. Pourquoi Betson a préféré Robin ici Awa juste après quelques mois, il y a Liwa, il y a Mobali Naye. Il y a des choses où ils ont caché, où il y a évité. Comme vérité en face, la vérité à ma casse. Elle s'est dit, ok, l'animé va filmer là, il y a pas de problème en haut. Merci beaucoup. Madame Rose, bonjour. Bonjour, Papa Vincent. La prémédiction du sous-sous est un peu facile, vu que mon point de mission. Donc, tout ça, là, on a dans ma bite à boy. Donc, nous sommes à battu. Moi, je suis allé camener mon bomba et que, à mon équipe, faire au bimisango, awa, tu assistes à battu bongo. Et considérer un peu bandero barota peut-être na télévision de botala. Je pense que yo peut-être les camo tala pour on a qui est sungayo. Donc, ils ont un contexte wana. Question de bosso to ngarato tout na po biso to se rassurer. Vous voyez baé? Bien. Siara. Oui. Azanani. Aza semeki nanga. Ni kambani nanga. Ni kambani na yo. Oui. Et à tu vas apprendre biso nouvelle mot à moi passé comme la kio. Oui. Les vrai que autant qui oui, non tu perdre mbani nanga ya nae. Ça fait déjà 2 mois. 2 mois déjà des parties qui biso oui. Pour faire une circonstance ni accident. C'est l'accident. Oui. Et bozala qui n'a bien bien. Donc l'année en Rwanda. Très bien ngana mbani nanga. Donc tout cas là on a un problème oti. Donc ils ont rendu liwa ya kande nzamba ba ko kabula batu na kabuli ngana. C'est ça. Et vous allez vendre vous allez foutre là wapi? Non, nga biso mbali nanga tu ando foutre la te. Déjà le pont na biso ya ngala mbali nanga. Toza awana côté ya 20 mai. Toza 20 mai wana le pont na biso za wana. Le pont ayo na mbali na yo wana. OK. Fanda wana biso mbali. OK. Oui. Et boutique ya atiki ona bana? Non, totika lo chance au bout te. Non, tu chance au bout te, mais na ebe ka ke de temps en temps on va na mbali nanga, on va zemi na bout. OK. C'est ça. Azala wana pona yo na ba moment nyonso. Tout à soutenir nga na mambo belé. Mambo belé ya ba famille nanga. Donc Papa Vincent na koka koloba te parce que la raison na mobali nanga ndenga tikanga. Parce que ça n'a pas si makasi. To kaboni trop jeune atiki ngai. OK. Courage, Madame Rose. C'est au Benissio Awa, parce que de mon abisso, Siara, Waza Sebiki Nayo, Azaina de Kamwan Gaga Yipsayo. Donc, entre le bi, vous allez bien au Yokaye. Oui, bah, ce qui est un problème mini. Mais à part ça, il y a un mobile na yo bozana bozani bataba secrété que di kamo peut-être yo sala, to ya sala yo peut-être ça dit tout ya yo yebi ya yo opinion soit yebi. Oui, d'habitude so yenda kufi akena problème on ça ko yebisanga peut-être. Mais quand on moi na vivre na mbayi na ngano, c'est un secret monté to bomba na ngane. Mais na habité hein. Donc et avant Koufa, ils ont dit que moi, je suis allé entre bino mibale, déranger bino, et tout ça, bino passi, tout ça. Vous avez dit que moi. Donc, on a un problème. Il est mort. Peut-être qu'il y a un Koufi, il y a un problème à Bombelenga. Mais quand moi, on a un bilot. Donc, tout, ça dit, il n'y a pas quelque chose qui peut-être aider. Avant, il y a Koufa, il déranger, il couple un bino. Peut-être oui, peut-être harmonie na bino na couple
Donc, on comprend que papa Vincent, et ça, il y a un même si on a un moment, on comprend que il y a un télé, il y a un bain. On comprend que et habité sur encore le mandeni parce que il y a un kangarango, tu sais, un kangarango, mais il y a un ça tout pour un bain. Abima quand on tombe, bah c'est l'accident, bah sur place, sur place. Donc, je peux pas imaginer ça, papa Vincent. Je reconnais, je comprends surtout que ça le moment où les canards récemment. Mais côté santé, madame, vous avez bien, vous avez une santé, vous avez bien, vous avez une maladie, non, même yopé. Non. Et l'autre. Ok. Oui. Voilà. Sierra, je pense que on a commenté minité de peur que et bima peut-être une chouchou solo nina de mon ambition moi aussi. Et là nous sommes à présence il y a Sierra le but qu'elle reconnaître ces mecs qui nayo. Binomi balé est-ce que il y a un problème le camo le contre binomi balé peut-être que zone là on est au monde a yana yeba. Jamais Sierra tia vanyo na ebingani na bokoli. Bayane mukena ndaku nanga ngani na bokoli na mbai nanga. Oza grand frère na. On est na bokoli ngam na tangisi classe commune de Avanjoana, c'est moi. Grâce à moi, on a commissible. On a un problème n'était, azale kamba inanga et nous avons un problème n'était. Azana yebi ni na vivana ye, de tovana na inanda ku ayebi. So ma beza na fandi saki na lubele talo sala bosa jeune fille zala tambola boye ozala bien ndenga pe naza. Et on a ndo pesera conseil, na yani pa ndo pesera conseil ici. Voilà. Sarah, je mérite na précédé donc je voulais juste tout na poto yeba situation ngezali c'est mec que nous allons défendre yo achebino balé face à face yebisa ye lo nini yo bengeli awa. Papa Vincent, premièrement, il y a Rose, n'a pas le quoi maman nangai. Si le paix n'a pas le quoi maman nangai. Au nom de l'amour, na kombo pe nzambe, na koki kovanda na lisumte. Na koki jamais kovanda na fardeau moko boye grand frère atikela ngate. Papa Vincent, alimbisa. Il y a un problème, c'est rare. Limbisanga vraiment. Na qui ko avouer vérité mon koboye et pas papa Vincent pour na yo. Et vérité ngwezaneni. Non ça va tellement non. Il faut comme un point tellement va na kit. Ya Rose. Vérité zakia. Quand frère n'a pas eu sa coque azalé na sida, mais azala na sida te. Asala plawana parce que abota kalibanda. Quoi? Et c'est ça. Bandina non. Bandina non, mais quand il peut expliquer nga ici sur oyo lobby, donc il a comprendre ce qu'on bien pour non yebate ozo le balanga. Bandina non. Avancer. Il y a papier azala na sida te. Asevate bongo kaka pona azwa lopango. Non. Non, Sarah, non. Tu te trompes. Non. Limbisanga bête. Non, ça. Non. Dis-moi la vérité. Mon bain n'a pas avec un accident. Il y a un accident. Donc, il ne comprend pas bien. Il y a un accident. Il y a un accident. Il y a un il y a des banane, mais quand il peut vous expliquer, s'il te plaît, c'est mon mari à moi. En tout cas, là, on commence à rater, comprendre. Paye à ton mélabakisi, alors mélabakisi. Et malade, yango, au bimisi à mon déni, parce que moi, c'est la reine, est-ce qu'on a bomba. La bimisi à monter. Dis-moi, s'il te plaît.
Je suis là. Yebisanga. Yebisanga. C'est le mot qu'il fallait que la bombe, mais c'est qui secret. Nakoki jamais ko bombelo ko bongo ko fera ku fait qu'il wa somo s'il te plaît limbisa ngai non Madame Rose s'est calmée. Non, papa Vincent, est-ce que tu peux comprendre moi? On peut dire que comprendre la Maman Rose, est-ce que vous comprenez la réponse? Non, papa. Parce que dans la tournée qui soit aussi là, parce que ça va. Mon Dieu. Seigneur. Parce que on continue qu'on puisse frapper car pour et puis quand vous avez maladie, vous avez maladie. Non. Papa Vincent. Au bal on a kissé. On a kissé. Et les le comique. Elle nous apprend qu'il y a un homme il a kissé. Projet sur ces alliés qui n'a 6 mois fait. Non, ça, on doit me dire maman. Oh non, Seigneur. Est-ce que Jamais, na sali nini na mérité souffrance au nyonso. Nanga na linga kama bani na ngai. Sera uzandoki. Pour futa. Il a payé ça. Hein? Sur au futa monté. Olanda ya na samamela. Limbisa ya cause na yeba kite. Na yeba kite ki ezala boye. On futa ya no, on futa. Non papa, tu ko kanga tu. Tu ko kanga bona seni. Na boni mutu. Mutu ko tanga boma ngaye wana botika e boto kangela ngani. Oto kangela ngani. Oto kangela ngani papa. Papa ba mi bale papa, tu ko pita la bomba ki ango parce que pas boma nga. Non, en fait, hier, Alcalé qui s'écrit. Papa, il n'y a pas de manga. À Monique, c'est que la mort est mis à la bonne à sa télé. La mythe Oyoyo, on a signé aussi quand même. On s'est calmé, papa. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes de retour dans le plateau d'Abucho. Je dois vous avouer une chose, c'est que de moi-même, ma ramsou, c'est comme la Abucho. On a payé, dans mon amour, le roi film, le rôle à Noto, le rôle à quelque chose un peu bizarre. Mais je voulais juste apporter un conseil dans la Abucho. Aujourd'hui, avec l'évolution, c'est que il y a le bâté parce que mon bal inayo, tout moi sinayo asa atteint et que yo peut directement parce que vous partagez en aïe intimité au mitien en moutoune que vous atteint. Il faut aller faire les examens parce que ce qui peut-être maman nangai Rose azo qui dé au tambola
peut-être elle a déjà informé que Ezaki bon puis le loba comment moi belé. Donc je vous conseille ceux qui disent Kambabon et comme libino na famille tout na déco, allez faire des examens vous-même pour confirmer tes diagnostics qui a moto et comme la paye. Parce que malade on me rappelle moi bizarre moi la réalité belé je n'aurais pas trop entrer en détail de peur et na côte doute na mité mabatu. Je connais un peu trop sur ça. Mais je vous conseille juste que quand vous avez ce genre de situation, qu'on se contente de résister à partenaire, yo mo kende, ça la yo pe examen. Tu sais pourquoi je suis en train de vous dire. Maman Rose, je pense que je me mets à votre place. Ni oza boyo ebika ki oza maladie, mais la bakisi. Ntaela yo lisolo yango mobali parce qu'il y a ça examen. Et là, on se retrouve aujourd'hui que Esaïe Massoua Lokuta. Gloire à Dieu parce que qui s'en n'est pas en Europe. Je pense qu'elle avait notre plan à part le Bagozan à Sida. Parce que ceux qui ont qui sont en retrouve au contraire, écoute, Esaïe a fait ma bête parce qu'ils ont protégé dans ma cabine. Peut-être il voulait peut-être jouer dans la psychologie. Peut-être il avait d'autres plans pour nous donner moi le bien avec. Ceux qui a payé le binôme qu'on a eu moi et bini na ingara sala. Non papa mais ça. Parce que l'animité hier à Roya à cause là, il m'a parce que je me pose au courant que et puis je te conseillerais encore, vous allez encore plus sûr que nous savons examiner yo moko. S'il faut même toi accompagner pour te confirmer peut-être que Marambouya le déjà le kuta que vous allez jamais malade. Ça va pas si. Ni na sala mobile na ngai. Sana mwana ngala bokola la ndakuboye mutunyo sebika ke mwana ngala bota zela na elelo sa apply na yana bota libanda sana mwasi na bana ngala yebite ende o mariage nanga elelo na obimisa oke ngala na sida te donc basale geste na pongola kufa papa besa. Mais que nous expliquons, il y a des gens qui ont dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit azalaki complice ka ya silence ya imagine ndinga mbai nanga tosala donc c'est que yini mtazole mwasi aya na ye abi babotana ye mona lokonga c'est capable et tant que petit azalaki ka silence ya azalaki ka complice ya silence c'est-à-dire que complice ya silence azotala mambuya azosala po azalaki neloko oloba te namela bakisi no continue ka komela bakisi ndinazala omelaka bakisi noyina omela bakisi nayebi te o nini produit nga na nzoto papa Vincent c'est que napena okufa na nga naloba ndini okufa te okufa bato bayebi ke bakisi na omela nasala maladi te papa Vincent est-ce que tu peux imaginer ça c'est calmé eza lokwa yo c'est calmé moke to mwasi yo okosa yo okosa mwasi no ndako c'est normal. C'est normal. C'est normal, papa. Donc, maman Bessiara, na sala onini. Ba bijou na nganya so muto lata kango ngala timarate na tamola rate bino na nganya so yo muto so kango pasana vivanga na yo ebite mutu ni ya ko vivanga na lo ko ngala so ka ona ndaknanga oza mwana ngala bokoli. Même si la famille a eu ma belle vie de mon saninga, est-ce que n'a dit mais n'a pas dit pota là, papa ya papa quand ma vie mon père on ça ma benga ninga ka mon père n'anga papa Vincent et bon le famille n'a sur qui ma kambo yo ça ndenge ni ça ndenge ni papa tu penses yo papa na biso mais la joie la tana kombo nga na mobile nanga mais la telo kwa za mobile nanga na pesa ye abima liboso pour la za mwasi na ko bimbi misate la biloko bongo on a ta mobile nanga na tena kombo na compris na kati papa Vincent ba para nanga ba botanga nga moko bakufa elelo afutinga nini voilà afutinga nini c'est calmé moke maman afutinga nini Seigneur. Non, Seigneur. On va passer à Batou et puis tu vas nettoyer.
Ouais, merci Cordo pour la parole. Pesinga vraiment na conseil bande on a biso basi na likambo komeli bango. Vraiment biso tout devant là qui na to qui m'a effrayé na souci to qui passe au maman Rose a dégagé vraiment mukilo to kuta na makambo ebele batebele bana ba prison ba innocent batebele ba kufa baza ignorant donc il faut que grâce nzamba sali grâce qui au découvrir le mot aux ignorantes donc on les la main après commissaire parce que ce qui sert au esprit Saint-Esprit et côté là qui était tout parce que cas il y a liwate au quand faut le bango outil ko tika vraiment on va tika mon kilo sert quand na souci ngai bomba parce que souci avec des bomba avant maladie a ko manifester grave mais depuis si nzambe merci on a touché mon thème à sert avec ko bimiselo vérité oh parce que avant tika ngopé malgré ça mabe on a condamné sert parce que ça la ralicopaté pour éliminer via mutu vous en n'engagez mon ba kidnapper c'est-à-dire au kidnapper esprit à mutu kidnapper santé mutu or ça innocente il faut saigner mon volume si sincère OK pe na famille or vous on doit avouer ah OK ne peut chez bien la famille o lo bango ba tout baza na ignorance que c'est on na malade ba longolo na mutu donc on a conseiller faut qu'il na parler na famille o yebisa bango ndenge avouer awa devant Platon Abisso. Donc, Maman Rose, c'est plein la délivrance, c'est plein la vérité. Parce que si on a un petit avant mon kilipo, qui n'a pas de souk sur le Kambuté. On a un bakar, on a un bandego, on a Abisso. Tout chercher d'abord à hériter le royaume des cieux, qui est de gagner tous les biens de ce monde. Et non, vanité. Donc, il y a un Kanaka Salao, Zambala qui sait que Anzambe, puis aux orphelines, Zamba Bundulaka, orphelin, orpheline, pour Anzambe na bango. Sois courage, nimbisa na motema après tout ça la vie non mususu. Merci. C'était papa. On le pardon c'est une puissance qui libère. Maman, merci Cordon pour la parole sur Pessinga. Kambo Sotozo, quand on a la maman Rose, ils ont vraiment pas si comme que bato mokili donc tokanisi la raka bato mabe liboso tobosa na bola mpoto sala baninga mabe elo na koyebisa Siara na bolingo nyonso maman Rose alakisaki yo na ndenge avandaki na yo okokaki te kondima biloko grand frère ayebisaki yo mais lelo na koloba merci na Nzambe oyo atouché motema na yo lelo obomba vérité oyo obandaki kobomba te obimisango na kopesa Nzambe wana merci. Nzambe alimbisa yo vraiment na oyo nyonso yo sali maman Rose ton grand frère na yo et je ne crois pas son grand frère non kufa quitter au ngoyo le ba maman Rose vérité peut-être Monica liwa ya grand frère obi et tom susu et okoko melanga yango anu obi mais Dieu merci maman Rose a yebi lelo vérité et puis Siara oluka délivrance au senga vraiment pardon ana euta au fond de toi donc tant aux senga pardon no ebi kete nazo senga vraiment pardon ya solo qui est maman Rosa limbisa nzambe pe alimbisa yo pe à la prochaine ko bandela kalisusu ngote ko sala kalisu mutu mabe bongote okolo ba grand frère mais yo pe loko participa ki déjà donc yo na grand frère bo sali ka loko moko mais loko la lelo pour reconnaître ma bé na yo sengi pardon nzambe wana vraiment alimbisa yo maman Rose na rosenga yo kaka olimbisa Siara na yebeza facile teza pasi komona que déjà okufaki déjà ndam parce que tant ba yeba annoncer que okomi na oza na sida déjà okufaki na yo mais na bolingo nzambe nda banda ko protéger yo alingaki te ke ba projet bango bazo sala ekokisama na vie na yo donc oza muto yo okolela oui okoka pasi oui mais koto mususu faut senga oloba merci pa nzambe
ozala heureuse oloba nzambe merci parce que nzambe wana lingi yo yango alakisi bolingo na elelo donc eloko nga na osengo pardon maman Rose limbisa na yo siara limbisa ye parce que nzambe oyo azomona nzambe oyo alingi yo mingi nde al permettre lelo likambo wana ebima donc lokwa nzambe ana permettre ngo ebima limbisa ye tolela yoka pasi nanga te mama Sandra pasi maman nanga na yebi moi si lokwa ngayo ebi osala na yebi pasi zo sala yo mama na ngai mokolo bosa na ona éviter te nazo comprendre yo mama nazo comprendre yo mais nga nazo sengoka nazo loba te ke olimbise ka lelo ka ndeni oyebi vérité o mais nazo senga que ata mikolo koleka limbisa ye parce que bimisi vérité moko e sauver vie na yo soki lelo yo bandika kotia kaka te na olimbise te nzambo ya permettre que lelo ye ba vérité wana ayebi le pourquoi donc nzamba sali yo bolamu nzamba délivrer des vies na yo donc bokabwana so bokabwana siara donc bokabwana malamu eloka na koko sengo yango wana merci. Merci Cordon pour la parole sur ce pessinga. Magé na oki pasi makasi. Na oki pasi ndenge makambutu o eleki awa esalinga pela mutema pasi. Mais na koyebisa maman Rose. Nga kuti na omona olela te foko misande nzambe. Nzambe lingyo makasi. Soko sambela katu bikokota na profondeur ya lusambo. Nzambe lingyo makasi. Parce que bakiso zomela. Soki ezala ba effet musu na kati ko bomba opela ba ekuti maladi wana te ezala maladi wana te mais ezomela yango ekosala pe mabe ba ko pe boto lu pompo tam suna elo musu linga sala pe mabe okufa mais nzamba confondre bango tam suko kufa ya papa et tam suna nzambe ndem ta permettre ka kufa tam suna linga sala elo mosu ya mabe na yo fulu ko sambela makasi nzambe mo ba ndenga bundela ka ba ofele nzamba lingi ya bundeli yo parce que nyoso zolela naso na omo nolela leno esengo parce que nzamba sali pe kati na yako bimisa po abimisa se que ngo so mela bakisi po vendre tout le temps po bomela ka bakisi ebele batasida mais ce que tant azo mela bakisi on ebele ko ni zo sala yo mela bakisi mais nzamba tuti ya ba vérité po okata bakisi wana ngana kumisika nzambe parce que vérité bini mais eloka na kuyebisa bato ba otala ngai na bato musuba misutu mibali bino bolo baka na basi ndi basi basala mabe mais lelo za tourna bino pe bo sala mabe bozawa na mingi za bamboka musuba zali moi ce soir za bozuna ye ozoluko se eloko moko po obungisa ye po yotika na bomengo na ye eza mabe makasi nzamba kopini mibali basala ka bongo oyo lingo nzamba moi ça pesi yo e bolingo makambo so ebite lopango na nga biloko na nga tokabola ngo na moto na zala ye esika moko mais yo bite fona se eloko moko mabe pembeni na ye na bungisa ye po na récupérer oya ye soko sala ka bongo poze nzamba obeta bino film na ndenga mabe ta papa biso ndenga ke so nzamba mutalinga ke esala mabongo parce que ozo déjà nango boza nango mo sa pesio mais yo lingo saka po yo botola yango on dit que botano botino libanda vanda kala mo sango ndazaka libanda molingo so sko lo pango eza bato tata na ye mama na kufi batikeli ye yo lingo zo yango po zo ngo fa na mwasi oyo ayebata source makamba lupango ote to salanga na mawako to kilaka taba to minyoka ga mawa biso moko to tika yango za mabe to salaka ngo lisusu te ndeko nanga mwasi na conseil na opesa yo kolingaka te loko ebomaka bato yo contribuera na kati ya mabe lisumu moko ya surtout ya kokufa oyo nde esalaka bien te yo contribue po vandi nango ntango molai ke na bomba yango po tozoso lupango moko songolo eza mabe kocontribue na balisumu wana toza na omwana mokie lukwa osala eloko moko ya malamu po vi na yo ezala malamu to bana oyo kobota bazala mpe malamu mais ce qu'on continue mama sumu moko ozo bebisa nanu ya yo moko na ba génération na nyonso za ya ko beba po to se eloko moko ezala kitoko te eza mabe makasi osala ngoli susu te ndeso kaka to bondela nzamba sala bino ngolu mama ka mususu ko yebi nzambe biloko mama sumu musoko linga ko sala yango te
mais to musu ko boyebi nzambe te yango mo sita azo manipuler kaka bino po se eloko oyo eza kitoko te na miso ya bato mama zwa kimia za na esengo po récupérer oyo ya yo oyo oyebaki te oyo oyebaki te nzambe nde azolamusa yango po lelo oyeba yango merci. Merci pour la parole, Cordon. Léline a l'olenge mon maman na biso ndenga zolela na okeli passe vraiment. Et ça passe ma kasi pour vivre na kati ya souffrance onyo so lekisi au parfois ke me mai na liwa. Nangi na sunga biso nyonso na nzela ya verset oyo 1 Samuel chapitre 18 to bandina 10 kino na se kuna wat bazolo bila lisolo ya Saul na David. Na ozwa Saul lokola papa na biso atiki biso mais aza représenté na ndekone ya mwasi aza awa. Saul azaki na kati ya difficulté, na kati ya trouble, ayibana ki forme te, ba pesa ki yepe position mon côté, azali na stabilité mon côté, na statut mon côté. Aya zui mwasi apesi statut parce que ba balani ba fande sika mon na lupango na bango azui statut pe azui stabilité mon ya vie. Maintenant si makosala ngo akomi na ye ko lula muto okutu aza na gloire amukie. Ezaki David aza na gloire amukie mais Saul atali abino. Na moi c'est comme si muto azolinga boto langa kembo nanga. So na tiki eboye aobika. Asaile ba piège ebele akenda ozele tina ngomba abongisi lansa bete menzambe atie mutema mona kati ya David ko yese kitoki sa musala musustango azo kita Saul amati David azate asangisa ki batu nyonso kaka pona mutu moko po baboma ye ndengi papa na biso benga kindeko na ye bafandi basali pla c'est comme si basolola ki yango nazo ko zobeta masolo docteur bandeko bengo tango zaki malade je sais même pas. Mais si vous avez le coup basura qui ont bango nyonso, basali pe le coup à Saoul. Takasi mkolo moko mama. Jonathan moko telemaki. Jonathan lobina yo ki papa na ngaza na kanda ya koboma yo. Mais ngai na yebio na mabete. Jonathan na ina biso sikoyo. O na biso ko beta libaku, eza mama na biso afandia. Jonathan lobina ko expliquer pas comme prudent. De Jonathan yaka ici David kima papa na ngazo kaboma. Ya pas ces ali tant ba se comploter bango na ya na ye mabezali aliaka amelaka biloko yozolamba mai oyo zotoka defozo somba yazoli yazomela. C'est kazo consommer mabe na ye moko sans kamiyeba. Aza mwasi pardon za problème ité tu peux oko pardonner ndengolingi. Maintenant le baka vie eza course toki ma biso nyonso eza musala biso tunde tozabwe na mukito na kata musala nanyo akondima sa musala sanga zanga lifuti c'est que toyebi lifuti na biso lifuti eza soit ya malamu to ya mabe kasi bible lobi na mutu nyonso azokima so komi na suka ba pesa ki motoli so alongi or okolonga pe ya bien okolonga pe ya mabe maintenant papa na biso alongi ya mabe azana mabele Nzamba défendant kabatu même si batu ba ibité bitumbo emonisami eza na niveau nzambe te akitsa na niveau na biso kaso e batami za na niveau na raison pour laquelle bande ko combattre pe ko bumbisa batu bando lukaliwana. C'est bien bon de se réunir ya luka ko kwisa mutu mais est-ce que oyebi ninyo nzamba sa na mutu oyebi ninyo tozo ya pas mutu nzamba parce que il a pas mutu wana parfois il y a des familles il y a des gens au bon c'est le comment ko makati na yo. Mais mutu alinga longolo po batana ba bénéfice ngote. Est-ce que mutabongo nzamba otiki na kimia? A longola ye. Tango longolé na sima ye ko longwa. Batu nyonso bazaki na longo lukaliwa no ba obima. Ba yo yebiso limbisa biso. Limbisa ye. Mais tika ye musalo asalaki na ya na ye. Yango moko efuta ye. Soki ko futé ya mabe etalié, soki efuté ya bien etalié. Mais yo ça quitte na kati ya dossier loba na nzambe za musala na basalaki. Merci pour bikisinga, pour sauver nga parce que pour nanga et si babonio. Il y a des gens na mona bat ba biseka ozana sida koimba mo. Ti ba memi na hôpital comme simba benda chama izong sa boya kufa ki. Na yo ba biso ozana sida, obani po mela bakisi. Ti lelo zani ngo za boye, laisse-moi te dire ezang gloire à nzambe. Ngolo nzambe lezo bikisa, ngolo nzambe ezo protéger yo.
parce qu'il y a des Européens qui si tu es malade bakoye pe ofino kingo parce que bolala na bango oza yo moko nde na ki nde ko na sa zolo ba bolala yo na mobile no na ye na kati mais na so na butu basangana ba boma yo écoutez bango ni so ba limu so ça la bango ni parce que bazo ko envier biloko amokili or en dehors du pain on aime sous nzamba ngya pambole pe na ndenge mususu so tel si bolingwa solo là où il y a le vrai amour la bénédiction donc bénédiction ça possible dans la katuana mais ceux qui bolingwa so ezate bénédiction qui ma musika malédiction na mabe banjo côté on travail maman so motema munene na lo biloko no so ka pona fortifier yo na capital so combien nzamba linga kayo et na yebisa pe na moto azokana pe ko sala batu makambo ba luka basala yo kakeba même dans le silence Dieu agit toujours. Même dans les consciences, tu ne sais rien. Soki kaka nzamba oye ba yo loko amwa na ye abundelo kaka. Tika bango fongola motema non, sans toi maintenant à l'aise. Sans toi vraiment que naza ko sécuriser, na comprendre ko nzamba za pona nga et na kota na chemin, na nga na bandoluka nzambe et na salila pe na nenga solo. Na ina bisa ndeko na so moi si pona ko sukisa. Yaya. Vie ça compliqué, oza moi si. Yaya kufa kei. Vine suki wana auze le sambiselo mais yo na sa moi oyo et sambiselo boso ibanda awa soki nzamba lobi abeta yo lenso obeto na liwate obeto na vie beaucoup mosenga liwa liwezo yate c'est le temps pour toi ya rejoindre makolo na yo ko ya na sa makolo nzambe bandolu ka nzambe oyo sanzambe na posa na fanda na yo na fongola mutema na na fanda parce que père à mensonge est diable et père à vérité c'est l'Éternel c'est Dieu. Nous quand nzamba solo comme c'est tata na kati na yo afin que même so likambo eleki o mosa likambo so raisonner ka likambo le bino et si na kuma nzambe na sala ngoti et na tawana de nzamba reconnaître yo pe o ekana ke comme na osusu pe. Merci beaucoup. Ya Roselimbisanga yaya. Nazokola kwa mama na ngai. Ozoyenga lokwa mwana yo. Pardon. Luka place vraiment limbisanga. Ya Rosi s'il vous plaît. Ya papa contrôle nga na mabe. Nakanisa ke loko to ça les a bien, mais nzo rende za les bien te. Belle-sœur na limbisa. Luka place na motema no limbisanga. Mama na ngai limbisanga na koki obomba te yango monaki na vérité en face na yebisa yo naki boso papa na ngai oyasunga ngai na bimisa vérité limbisa ngai yakozi na bondeli yo na kombo ya nzambe nangaki nazala na masumu te nazala na fardo moko te mpa na ngai oyo yengaki atikela ngai yakozi limbisa mama luka motema mawa limbisa ngai pardon mama na ngai limbisa nebi nasalaki mabomeli bakisi nzoka ndoza none eloko te na bomba secret limbisa yaya bota libanda me nayebisa yo te likola kobanga ya na ngai yakozi limbisa ngai yaya luka place na motema no limbisa ngai s'il vous plaît. Ne boselanga ba bien ebele na koki te ba bien ezoganga pardon ya Rose pardon papa vesa limbisa ngai aluka place na motema na limbisa nga papa na osenga na yo ovanda Madame Rose, je pense que Neronabiso, Serge a salué résumé il y a situation nyon sur les amis. Car moto va utiliser qui pour azala complice il y a silence il y a makambo ils ont ça la contre eux il peut que les londes nzamba utiliser pour avouer la vérité. N'ayez négocié jalobi nzamba lingi omingi. Lelo eza mala misozo tangisa eza ya makami balene na loba ki esengona ya mao
ya mawa parce que komona nini ni bateau va na bonda komoko bazaki sur le point ya komona yo kufa mais c'est moi que lelo oza au courant oza aujourd'hui vérité ya makamno sunenge lekaki okoyi même kokino sala ba test na yo en tout cas et nous a rassuré garanti que otika la jamais papa est-ce que ba kengani nazana ebikinaka na sida OK mo ba ebikengana na sida ezaki secret yo na mobile et non mais la bakisi non il bateke na maladie il est lokande ya vandi wana nda prendre nga kena na sida te il faut na que hôpital ça un contrôle général on dit non confirmer que ana sida te parce que wana zaki mobile na ngana dala na mbeto moko partage na ye a moment nyonso donc conseil nyonso bapesi nga awa eza mabe te eza malamu naza mutu nafanda na réfléchir nata nini nzambe akooriente nga OK aza mwana onga na bokoli mais nde tozonga ndako boye azwa na babiloko ne nyonso ata na oyo napesa ye amema akende yango comme ça oyo mosusu eza totala yango si merci na baconseil na bino soki mpe nayaki ate liboso na papa Vincent émission oyo parce que natala yango na ndima te qu'un jour pe problème ekokomela nga navanda mpe na plateau ne navandi mpe boye nayoka douleur oyo bango bayoka yango mais lelo nga mo na pressentir yango vraiment à live donc nana mingi oloba te merci na baconseil nyonso bapesi nga mama Sandra papa Serge donc moto nyonso to aleki na plateau même si na yo nzambe yo papa Serge auti oloba pambola bino mais naza moto opesanga na temps. On vous comprend totalement, vous avez vraiment besoin de temps. Biso peut tout ce qu'il y a au temps. Tolinga peut-être forcer yo olimbisa. Mais oui, à mutu ya rande to lobby apprendre maramba boy na lobaki il faut yo bango et puis servir na bandeko mususu ba otalango ba moyeba que justice ya mukile ko se tromper na mais justice nzambe se trompera te. Nzambe azali juste juge likolo ayeba ko récompenser mutu na misala na ye. Sozo sala mabe rolanda yo. Sozo sala malamu rolanda yo. Peut-être bolamu na yo sala rande protéger et je suis sûr que mabe au mobile no sala ki ne mimi na nzela wana. Ko apprendre que makamyo so ki abota libanda tout je pense que ezaki loko yo yeba kité. Nous tous on se le communion sur nzambe yo ya permettre makamyo so za la bolilo. Merci beaucoup na équipe na conseil na biso, merci. La bande de réunion sur l'hôtel biso vous avez vraiment connecté du début à la fin un problème pour eux. Merci l'équipe technique na biso par aux essais d'aller duanté ça Gilles Vazolando dans la technique et merci na babonné ñon sur vous continuer toujours pour partager pour commenter émission eux. Biso to tsigali wana famille to solo la en dehors la caméra et je vous promets une suite na ba émission na biso na mikolo boya. Merci bye. C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un night club pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex 24 novembre. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité
l'assurance en chair et en os. Mbote na biso bandeko, ngai Dr Pichu Tondele, naza pharmacien en formation, naza formation na université à Kinshasa na faculté de pharmacie et puis na sali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation ba cosmétique thérapeutique naturelle. Nazali ko œuvre na laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé na production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire ba kisi ya partie ya ba nzete na biso ya Congo. Bakisi nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique o ezosa la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude ebele et puis bakisi o eza na CRMTA ezali homologué na ministère ya santé, c'est-à-dire ezana ba autorisation ya mise sur le marché na niveau ya mboka et puis libanda ya mboka bakisi oyo tozo produire na CRMTA et koki kokomama na n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique nous avons dulci au collagène pour ça il y a un sérum na un savon pour un traitement ya ba tampon, ba nduta, ba ride, ba poche et puis ba cerne. Nous avons d'ici réparateur, pour ça il y a un sérum na ngopé, na savon, ou quoi associé gel douche pour le traitement ya ba bouton et puis qu'on réparer le poisson na yo. Nous avons d'ici cheveux, pour ça il y a huile na shampoing na pour le traitement ya cheveux abîmés, cheveux haut et baby, cheveux colorés, ils allaient ko botisa suki noki et puis ils allaient ko retarder repousse ya cheveux blancs. Tous appels na parfum na biso ou to sali à base ya banzete na biso ya Congo. Spécificité na ngo ezali ko kitisa yo stress na kati ya nzoto. Na branche médicaments, tous ali na méamycine, sirop comprimé ou ezali kis na biso ya ba mib, ba levure, eza anti-poison, ezali ko traiter ba problème nyonso ya libumu. Tous ali na kis na biso diazostimule ou ezali ko traiter ba différentes formes d'impuissance sexuelle. Totangi éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie. Tous allez na kis na biso zingenalis, suppo, na comprimé. Vous allez traiter différentes formes, il y a hémorroïdes internes et externes. Vous allez régulariser le cycle, il y a maman. Vous allez na kis na biso sensifos, vous allez kis il y a malaria, présenté sous forme il y a sirop na comprimé. Vous allez na kis na biso méamycine crème, où vous allez traiter différentes formes. Il y a maladie, où il y a ploposo, mycose, où il y a makolo ya bana mibali, maladie empêchement palata et pas ya bana, na maladie msou ya loposo. Vous allez na diazolex, où vous allez traiter différentes douleurs rhumatismales, douleurs ya mokongo, paiement, allergie au pollen. Vous allez pommade tomuli kombo ya papa na biso tondele diazolo. Tozali na méamycine crème ndenge na tamaki, tozali na allium oyo ezali kisi na biso ya tension, ezali ko traiter hypertension. Tozali na borex oyo ezali ko bombisa système ya papa, ezali ko komisa yango mulai pe monene. Tozali na menga kisi na biso ya makila oyo ezali ko zongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie, quel que soit son type ya anémie. Et puis tozali na tisane Dr Maxon oyo ezali tisane na biso ezali ko traiter ba myome, ba fibrome, ba kyste ovarien et puis basi oyo baza na problème ya kobota. Tozali pe na diabéine oyo ezali kyste na biso ya diabète et puis tozali na anti-poison na biso oyo ezali ko neutraliser poison na kati ya makila.